S'il vous plaît. Toi, Malembe, s'il vous plaît. Au moins, présentement, là, il y a bien malgré ça assemblant. L'unique moyen, Oyo Kabila, Nanga, Katumbi, Bakoki Kozonga, na Congo, et ça, et Baroleke Langelo et Biangami, dialogue. Donc, non, Nanga la révolution. Nanga la révolution. C'est ça la tête qui s'arrête de Zoko. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nana Otoyebi que na minute Nanga Isikaza peut-être a AVC Toyebité. N'importe quoi. Na minute Nanga ça bien Paul Kagame. On aura bazar du colon, celui aussi si on aura ba lokotao. Ah, le s'il vous plaît, le bishop, s'il vous plaît, pardon. Na minute yo nengeza boye. Kazuba pe kotao. Kagame azako luka ko effacer ba trace na en République démocratique du Congo. Azako banga Yoga Taliba, balala. Ba rêve. Et alors, éloignement ou soit retrait à Paul Kagame, c'est malheur il y a ba corbeille nanga na ba AFC na bango. Non, cité. Donc, dialogue Oyo, et quoi bouture, na elo côté par rapport à Bisso, ba peuple, et Gozong Boka Sima. Oyazala Makasi a se préparé pour des élections, et puis c'est tout. Pour le reste, c'est l'objectif que Nani Martin Foyle doit cesser d'être utilisé. Aza chose te ofoba bango biso fait tozomona ke bino nde bozosomba ye bino mpe bozoloba baza koutilize ye pour la élection et puis la gestion ko diriger Mabé c'est dialogue ko diriger Mabé c'est élaborer projet proposer la peuple yep ça la peuple que mutola bo voter les sous-sauter parce que a diriger qui Mabé depuis quand ko gérer Mabé et comment on se dialogue depuis quand dans quel pays sérieux bisika ba doit ser ba bitika ko yambwa e Billy e bebi sio mutu merci beaucoup Billy Billy donc c'est bon honorable Katanga merci beaucoup soyez les bienvenus. Honorable Katanga, vous êtes là? Bonjour. Honorable micro. Soyez les bienvenus dans la Congolais. Congo, c'est notre pays. Ah, radio du peuple. Toujours continue. Voilà. Honorable Katanga, bonjour. Bonjour, honorable. Bonjour, Bishop. Voilà. Oui, toujours quand honorable. Normalement, la chaîne pas. Bon, merci beaucoup. Bonjour, nos membres de notre soutien à AFC Bar M23. Viva! AFC Bar M23. Oh, honorable, vous avez un problème, je crois. Honorable. Il y a un problème, Bishop. Voilà. Toujours quand Bishop na mona mutu moka mataki na loyenge awa ye mbangu azoloba bakampolo kumisa Félix Tshisekedi oyebi ke bato wana bazoloba ba poisson rouge omoni poisson rouge batia bango na bocal moko babaluka ka wana ka donc baile na bango donc les gens comme ça sont des poissons rouges pour batia na bocal wana omoni na États-Unis rien n'a été déposé comme greffe rien n'a été négocié na États-Unis donc bakenda babima sans solution. Yango mon batina que nous babiki no bokende to bokende raisonner dans après 2 mois. Voilà. Donc toi na tchaka na isoka ça non rêve. Ah c'est barre 23 que nous to koma Kinshasa te ala la kaka pongi parce que au lieu que nous bango banda koloba que non to bandi ko récupérer si to récupérer na Goma bango bazana na illusion bazana na ba rêve moko boy. Biso to aso na weloko kolobate ba makambo na bango ya okende kuna AFC Bar M23 biso to kende makambo na to lobaki na bango Italie biso te ça n'a rien à voir contre nous donc bakene les États-Unis bakene Doha nous ça nous engage pas nous notre destination finale c'est Kinshasa Martin Fayulu biso to yi ba démarche ba Martin Fayulu te na ba Moïse Katumbi mais tout ça biso to yi bien monté bango bakeno sala makambo bango pour parler basala ba aventure na bango na Félix biso nous sommes pas là voilà notre problème que non on avance on est déjà bon ba petit ça qui to le bango la mboy bango to sala boto sotuki kaka ndenge ba viro ba soda na bango basali na kitona bango sonne soto moni yango na ba kangi bango mani militari pour mona FRDC ridiculisé jusqu'à ce point
na baninga bango basoda kotiango na média en tout cas vraiment na yebite biloko boye bilia koko ndima biloko boye basoda FRDC être ridiculisé comme ça et alors biso tolobaki makamuna bango biso totala ngo bunda demi-finale na FRDC bawazale ndo bosala ba théâtre na bino biso tozela ka adversaire na biso tobeta finale po tokotali Kinshasa ouais bango bazobeta l'élimination le biso tezala boye totala ka tobeta ne finale tina Kinshasa na Kinshasa wana itali biso te bishop nazobisa na bandeko nyonso bazali awa oyo bozali mpona bosoutenir Corneille Nangaa oyo bozali awa nano bosoutenir Corneille Nangaa te bo adhéré boya ebele bo adhéré na AFC bar M23 boya ebele bozela te te tokotikisanga tokoti Katanga nde boye te yango boyaka bafayulu wana bazosala bateatre na bango biso tobundelaka bango tokokeri topengeli Félix ale bango bakomi tosangana ekozala tota makambo toleka mpa na biso yango oyo tozobeta bino bandeko bozela te tozwa Kisangani tozwa Katanga bongo boya koadere yango boya koadere ebele parce que toza na porte totelemeli bango na porte tant que tokopesaka à l'assaut on ouvre les faits boye bakeno ebebeli bango oyo akoya retard akokota na masuwa ya Noé te oyo akoya na retard akokota na masuwa ya Noé te donc oyo nyonso akoya kokima Jonas lokola babili bili ako Jonas mais tokorécupere na suka molongo voilà ngango na bito tala koloba mingi merci beaucoup nazobengaka kaka andeko nyonso boya soutenir AFC bar M23 boya ebele to bengana Félix Tshisekedi na miyibi nyonso Nicolas Kazadi alobi na biso ndenge bayibaka mbongo donc wana eza koboma bakongole te babuki bandako ya bato wana eza koboma bakongole te boya to bengana miyibi oyo bango moko babimisi kimoyibi na bango libanda babikeno bayibaka ata bapesi mbongo po basala mosala ifo bakabolango nanu do yo kongole kufa na yo nanu nzala donc sala na yo jalelo bongo tokotala makambo na bino nsima soki biso totondi do yo kongole telema na makambo boye AFC bar M23 viva 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 merci beaucoup ya solo atala bato ebele ntango mouvement ezokende oyebi ntango bamouvement M23 AFC bazali na Rutshuru bato ebele bokende kokota balingi te lelo bakomi na Goma tala adhésion lelo po koma na Goma adhésion bato liste ekomi full imagine so bakomi na Katanga bato bakoma full adhésion po parce que soko leki na formation te bozoka ngai soko leki na introduction te oyo baobenga ngo formation baobenga soko leki wana te yaya ata commissaire de zone okokoma te parce que moi je crois soki Fayulu basoutenir M23 te AFC basoutenir yango te soki Katumbi basoutenir yango te soki M23 AFC bakomi Kinshasa machine ekodémarrer à zéro oh Fayulu okovanda na kiti okovanda na kiti parce que Congo faut qu'on redémarre yango na Burkina Faso yo kendo tuna soki opposé na zakuna na Burkina Faso yo tuna opposé zanani na Burkina Faso baza na révolution na Burkina Faso baza na révolution il faut batonga mboka ndenge moko ekozala na kiti soki kona akomi na Kinshasa il faut totonga mboka o makambo nani eza te tokosala ya ofele ozokango soki konenga komi na Kinshasa bakola Kinshasa tokosala ya ofele mpona totonga mboka okiango yo linga badollar ere yango voilà Congo eza na pasi Congo eza na besoin toconstruire Congo totonga Congo bamiyibi su te Fayulu su te mpo Fayulu si esili Fayulu azoluka dialogue dialogue na nani dialogue bokosala na nani na Tshisekedi epuis okoresi non yo kovanda na kiti te na mesa te osola Félix Tshisekedi olonga te parce que Félix Tshisekedi aza na kisi ya pongi Félix Tshisekedi so bovandi na mesa bonégocie na ye akolonga yo
akolonga yo Félix Tshisekedi abanga kaka minduki tokokende na yende wana na minduki na papier bokolonga Félix Tshisekedi te o Fayulu o Katumbi boya ko soutenir Corneille Nangaa, je vous dis boya Kabila boya ko soutenir Corneille Nangaa parce que Félix Tshisekedi tokoki kolonga ye na biki na papier te po apesaka bato kisi ya pongi botuna kamere tala kamere nde akoma voilà bonjour vieux le vainqueur ouais bonjour voilà soyez les bienvenus na radio du peuple tozoka yo message na yo eza nini pour la congolais na sepeli na yoki bandeko bamati balobi makambo très important na ba o msusu balobi pour na plaisir à koloba mais loko ya liboso kaka ndenge nalobaka tout le temps conseil napesaka mingi faut to comprendre que no histoire ya mboka na biso eza tellement monene mingi toyebi yango mpenza nyonso te donc ntango ozoya na panel fo lingo oloba eloko ezali instructif c'est-à-dire moto ayoki oyo ayebaki te azwi. Voilà. Alors, les gens doivent arrêter de venir ici pour nous finir à Kolobaka n'importe quoi. Félix Azan de Konabiso Aza Mwanamboka. Voilà. Nanga Azan de Konabiso Aza Mwanamboka. Et ça, la blog Msusu. Tolandaka moi exemple ya Mindele. Oyebi ka Mindele pe baleka na makambo ya kobunda na bango tititi mais sakina mukolomo balobi te to vanda to solola. Biso dialogue za mabete. Olandi dialogue za mabete tout monde akaba makamna sens moko négatif te. Oyebi ka bato bazokufa mingi makile to tanga ya trop wana kutu donc mutukutu acha kutu donc opposition te pourquoi parce que c'est connu. Alors ce que comme il a moment où muto azalaki mutu makasi po moni Félix alobaka ngo penda très bien nani yango akoki ko s'opposer to nani yango na moni mutu akoki ko empêcher ngati. Mais ce que les lots nous a mis qui tient l'obito solo là, et ça bloque comme si on a pire esprit to vanda to solo. Petit conseil, bon solo nini pour bobima. Mais non mais madame, on a réunion pour consensus sans secret nini. Mais non mais kasi na lobby, 1+4, 1+7. Na lobby na yo nanga alingi alongola Félix. Bilo comme si to ko kenona to solo na dialogue. To kenona na makasi minduki kaka, foka minduki. Est-ce que batona bazokufa basaba ndeko na ote yo ndengo zana soki mama na yo tata na yo babeti bango masasi bakufi na makambo na motema no zana oui mais même muto ko faciliter ngo se Félix ke basengi depuis Ruchuru bando senga ye mais c'est révéla Élysée oya film ici mbuta caméra yaki na Ruchuru Élysée ya film ici utaoloba na message wana abi c'est le ton total dialogue bovana bosola un veto balingi dialogue mais dialogue na bango so bimake faut Félix Tshisekedi parce que le problème c'est Félix Tshisekedi dialogue eza moko pas que ba vanda ba kabula ba poste non dialogue ezali ba ko vanda ba solo Félix Tshisekedi doit signer des missions naï a signer des missions kende wana dialogue c'est bon mais dialogue auto vanda pour Félix Tshisekedi président Corneille Nangaa vice-président Kamere vice-président Fayulu vice-président oh nani non wana tokolinga voilà le problème na biso zali ba vanda nde ko ndenge bazana nanu bavanda te bavanda nde tolingi bavanda na biso tolongola nanu kanda na mitema tolongola kiyanke tolongola kivoyu tolongola kingai nde pouvoir ya biso nde te tolongola lokona yo ko changer na yo pouvoir eza su ya bino te bishop na ngai Élysée tozoluka trêve tokangi nanu na minute oyo eloko moko osalama te munduki moko komata likolo te lisasi moko omata likolo te totika nanu bongo tovanda tosolola yo olingi nini yo propose nini etango bazosala bongo batianga direct à télévision okomprendre batianga direct à télévision peuple azoyoka comme ça mbala oyo bamakambo akasi ezala te eloko tolingi yango wana ozomona siko yo yebisanga siko eloko nde ezosalaka nanga banda to banda kozela nanga kisangani akozokoma kaka te qu'est-ce qui l'empêche akoma kisangani ozo comprendre bavanda basulula papa nanga naza na mingi koloba te me ngai conseil nazopesaka na bakonzi na biso donc gouvernement en place andima mpena bavanda mpena bavanda nanga dialogue toke na dialogue moko peuple ana ndango na télévision. Merci beaucoup Mbuta. Merci beaucoup Mbuta. Élysée a changé les côtés. Dialogue beaucoup vanda bosolo là. Mais dialogue na bino, il faut aboutir na démission ya Félix Tshisekedi. Boki ngai dialogue ça m'a bêté. Dialogue ton limite dialogue.
beaucoup fan de Bossola. Mais non, pas Bokabola, ma poste Non, na bino. non, non, non. Oh yo, président, Félix Voilà, Sekedi la Toboy. président. Non, non, non. Notre problème aujourd'hui, pas si Nabiso Lelo, c'est Félix Tshisekedi. Tshisekedi Moutazo détruit Mboka. Biso Nyonso, plus de 80% des Congolais, Toyebi, notre problème, Lelo, c'est Félix Tshisekedi. Alors, Tokoko va dans dialogue na condition moko, pesa et papier na bik. Fati, signer démission na yo, okende. Signer démission, okende. Yangonde, exactement vanda bo solo là, o failli le premier ministre, nanga zo vice-président, o Katoum. Non, 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 wana toboyi. Parce que Félix Tshisekedi a démontré ben chèque na yo. Félix Tshisekedi a la qui ça comme dans souka. Félix Tshisekedi a la qui c'est que a coquille l'autre côté. Mboke za kokufa. Mboke tala nzela mai, bato bazala kitambo na pompage, nzela mai. O ba bien ki nzela mai ya sani metal kuna, nzela mai pas que nati pompage là. Nzela mai na 2017 ça qui bien. Nzela mai baby comme poto. Na 7 ans ya Félix Tshisekedi. Bato bazo souffrir. Bato bazala pasi. Alors, pourquoi tu continues à garder président wana la pouvoir? Non, non, non. Notre problème, c'est Félix Tshisekedi. Voilà. Il faut Akende. Et là, comment il faut ça? Il faut Akende. Voilà. Est-ce que Bato balingi Félix Tshisekedi a tikala? Ce qu'on a contre, on lingi Félix Tshisekedi a tikala. Comment il y a le rouge? Comment rouge? Ce qu'on m'a dit Félix Tshisekedi, Aza président Malam, Azo Salabien, a tikala. Comment rouge? Comment rouge? Soko moni nanga comme Kisasa. Nanga a dit comment vert. Naïté. Comment vert pour la nanga, comment rouge pour la Tshisekedi. Si réellement Tshisekedi a oumela, moukwa tombolo, soko moni moukwa tombolo zo sala bien. Comment rouge? Comment vert pour la nanga? Comment vert pour la nanga? Tout ça l'élection à Souka, total, tout ça calculer combien sur 400 combien, sur 400 combien. Nani a gagné vert pona nanga rouge pona ko muta de miam muta anera komi vert muta anera che vert comment rouge pona Félix Tshisekedi atika la pouvoir parce que c'est loyo Félix Tshisekedi a gagné azo sala bien malgré bazo yiba mais lingi Félix Tshisekedi atika la pouvoir comment rouge total soko lingi corona nanga akende Kisasa. Parce que pour nous, avenir, redémarrage à Congo, c'est couronné dans le comment vert total. Comment vert total. Voilà. Oh, Félix Tshisekedi a poli, hein. Félix Tshisekedi a poli. Félix Tshisekedi a rouge pour la fatigue. Rouge pour la fatigue. Comment rouge pour la fatigue? Soko lingi fatia oumela, azala la pouvoir. Fatia oumela, nana azala na douana. A changé constitution. Soko za d'accord, comment rouge? Comment rouge totala, nani yako gagné au totala, combien? Oh, non, Fatia a la chance. Fatia a la chance. Voilà. Merci beaucoup les Congolais. Congo, c'est notre pays. Congo, c'est notre richesse. Population va souffrir. Peuple bazan la passi. Peuple bazan la soni. Sur quel Kinshasa, miroir et NDC. Batu bakuna posa balongo la capitale de la République balongo la ngobatia Lubumbashi. Tant que Félix Tshisekedi a le pouvoir, ata bolongo li capitale et que Lubumbashi est comme salité comme pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a le pouvoir. Tant que Félix Tshisekedi a le pouvoir, bokomona elo côté, bokomona ba détournement, bokomona koyiba, bokomona souffrance, bokomona avenir flou. Tant que Félix Tshisekedi dans le pouvoir, notre problème il est là, notre souffrance il est là. Et ça Félix Tshisekedi. Toko redémarrer la RDC, sans Félix Tshisekedi. Toko qui continue la mboka oyote avec Félix Tshisekedi. Car il est notre malheur, il est notre souffrance, il est notre malédiction. Fati aza malédiction en mboka. Il faut au Benganaï. Peuple congolais, ils ont la responsabilité na yo. Ils ont la responsabilité na yo. Yo no komi Kangola. Nous sommes un peuple, nous sommes plus de 100 millions d'habitants.
plus de 100 millions d'habitants. Pourquoi nous sommes incapables? Yakobengana bateau baoni ko labiso. Pourquoi nous sommes incapables? Yakobengana bateau baoni ko labiso. Soko lingi nangate. Soko lingi 123 te. Alors, totelema soko lingi 123 te. O lingi nangate. Alors, totelema na Kisasa nous sommes plus de 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants. Soki tozikaka 10 millions, 5 millions d'habitants ba telemi. Pacha kimi na ye. Pacha kimi. Tokango limboka na biso. Toko redémarrer le Congo. Toko redémarrer le Congo. Congo mboka na biso. Eza la besoin totiango maboko. Merci beaucoup ndeko, merci beaucoup. Merci pour la lelo. Lelo tosali mukuse to continuer to sukiawa. Bolimbi soko matite o matite kosilikate. Lobby au matin, lobby toza live à Moulaï, lobby toza la live à Moulaï, lobby mais le mukuse mais lobby tokoloba Moulaï, donc lobby 12h juste toza lobby toza live à Moulaï, donc il y a qu'un habit qui n'a pas peine à eux pour lobby toko sola, voilà donc lobby 12h juste toza donc toko sola sous pour le Congo, mais tellement pour le Congo, kola la pongite pour le Congo. Yebaka, soki ozo souffrir ti lelo. Yebaka, soko oza na passe pour la lelo. Problème est ça mutu moko se Félix Tshisekedi. Parce que bango balwa ki le peuple d'abord. Mais est-ce que le peuple d'abord, ba ça ilango, ba so ça ilango te. Bon c'est le peuple d'abord te. Alors, ayibi yo mbongo arabe. Fati ayibi yo $1 arabe, $1. Ayibi tata na yo $1. Ayibi maman na yo $1. Ayibi famille na yo ba $1 ayibi. Mbongo ba américain ba yo nango. Akopesa yo. Yo kanti mbongo ba américain okozwa. Mbongo arabe ayibi yo. Mbongo ba américain ozwa okozwa te. Bakoyiba nyonso. Car Félix Tshisekedi vision na ezali ayiba mbongo Congo. Félix Tshisekedi a la vision te. Fati posa na eza moko atika yo na pasi omo na vino eza na pasi. C'est le temps congolais qu'il faut toter les mélaillés. Et ça devoir na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tokutani lobby, tokutani lobby na Freedom. Bonjour Freedom. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus à la radio du peuple. Voilà, toujours libre Arthur, mécanicien Panayo. Donc, toujours quand mécanicien et l'émission. Bon, Daouti Koyoka, de Jérémie Aouti Kokitawa. D'abord, au moment où Soko Zolo Bango, il faut un fact, il faut un preuve, il faut une information. Aouti Kolobamakambo Moko 350 personnes bazolandae qui est-il échoué. Mais on est à l'écoute, zaki na oyo bazobenga déclaration ya ba principe. Déclaration ya ba principe eza deal te. Alors bon to permetaka batu mususu te ba ya kosala ki zoba na bango, je m'excuse avec le mot, bazolo makambo moko ezangi tina que deal échoué. Quel deal on a signé? Tozalaki na problème ya nini ya kufanda na ba Rwandais batike la biso place tozala ndenge totala nini toko gérer ba parc wana ndenge ni toko collaborer entre ba lac Albert na ba Ougandais na lac Kivu pour na ba pétrole. C'est ça. Mais ba soupçon batebele ba lo baké ba ozoro sur la table te ba soupçon belé zo bimaké c'est déjà fini ba ozoro sur la table. C'est fini. Voyons na juin. Voyons na juin. Mais est-ce que non, eza lokuta. La seule chose que le Rwanda a tikali nango eza kaka propagande. Eza guerre médiatique. Soki mutu aza na preuve nango wana. Kaka ndenge tomona ki bango na Washington wana. Amemela biso tomona. Keko suka te. Totika ba propagande. Toza ba Congolais. Hein? Mais est-ce que yo en tant que Congolais, on est fier na ba accord ba signé na Rwanda ba partager ba minerai ba yo za pourquoi zo sepela ngo pourquoi zo sepela ngai naza fier la seule le seul but na ngai ya kozala fierté eza pour la sécurité na mboka na biso to perdre batu ebele na Kivu wana ozo comprendre ngana ko batu bazolo makambo bazozwa minerai bazozwa est-ce que bazokipe que tozobungisa pe bandeko na biso na Kivu na Nord Kivu. Et ça seulement na Nord Kivu na nanité mais atana bakatanga na Kisasa banzala OSC koti oyo Kabila tika kiwana et ça oyo nyonso tozomona eza ba fruit ya Kabila bokolo bateke oh lelo fachi aye yenda sali non Kabila tout fait il n'a rien fait tous à la quand même honnête tous à la quand même bandeko
Tous à la tour, on est en bocana. Donc, freedom. Donc, nous sommes incapables. Freedom. Est-ce que Yosa, Bisso, c'est-à-dire, Bisso, nous sommes incapables. Il y a combattre la population à Bisso. Il y a un accord, il faut y a. Pour ne pas ça kimia parce que c'est bato ba teka mboko za ka ba congolais bango moko ya boti ko kotela ka bato musuma kamwa ko Kagame boyo ka un congolais comme ça ozolo ba biso toza ba incapable toza la possibilité de ngaso lo bio libali bazala rato elia no lo mabe yo capacité wana yé pour na Kabila capacité bino kaka Kabila kana munoko na bino yaki na Rwanda. Le bon qui 3%, ça gérance militaire na ba Rwandais. Yango incapacité na armée na biso ezali, mais oui, je crois qu'il y a bien M23, bazobe ngango pona nini. M23 aka kombo yebo ete. Tande ba trazo singa yo. Basanji wana bauti koloba awa, yenda zala ki témoin. De mochi banda nde a signaki mon frère. Tout le baka makamo moko boy en tant qu'intellectuel, pas na haine. Moi, je soutiens mon pays. La personne qui c'est Fati. On a soutenu Fati Azana Bitum. Bon, tout banda Bitum ngana yo. Tout ça la Bitum, puisque je sais que c'est le premier président. Nakagame les lois Azana à genoux. Président nini na Afrique a fondé la sanctionner les lois comme Robenga Batu go to hell les lois comme sanctionner na ba belge tous à la quand même aille quelque part tout le bagage te pour la koloba na landa que mission ko ba poser yo question bishop alors bishop qui ba pesa ki yo mbongo yebisa biso tozo ngisa peso yo zandeko Dobo futa batukati lelo. Azamu sumuki. Akokende sikate, akozwa ka pouvoir te. Ngai na yebisio. Tozaki bana mike, tomona ki Kabila le père akotaki puisque président Mobutu na dictature na era akotaki et puis tozaki ba ignorant. Mutazo soutenir ba soutenir ba freedom. Tous la réaliste. Tala Kinshasa ndenge ezali, tala Congo central ndenge ezali, Équateur ezali, Mbushima ndenge ezali. Est-ce que tout ça c'est les Rwandais, bien Kabila? Pour parce que comment ça te Félix Tshisekedi tant qui pouvoir, a joué qui mboka mobimba. Yemo ko lobaki armée batikelo keza armée malamu. Mais tala mboka ndenge ezali, gérance. Il y a Félix Tshisekedi pendant 7 ans, 6 ans, 7 ans. Donc pour yo tout ça, ozomona que Félix Tshisekedi d'abord des tourments, on va des tout. Pour yo ozomona que Félix Tshisekedi a la faute du pas mon côté. Félix Tshisekedi a réussi mandat na et puis Félix Tshisekedi a gagné partout. Donc yo zo confirmer de mon affaire. Na lobby boy. Oyo tozomona eza mwana ya Kabila atiki. C'est facile de détruire un mur ou une maison dans une journée et puis pour la construire ils ont 14 Bishop Yope na tuna yoka question moko yebisangai qui a déjà mis à genoux Kagame ndenga salele bino bolumuna ka Kabila Kagame mais mutu jusque là mutu même na Congo mutu même Tshisekedi a kokité voilà jusque là mutu même Tshisekedi a kokité parce que à la fin des comptes vous signez sous la contrat yoka kokité ndeni yoka Tshisekedi le baki boui abaki à partir à Goma a koki ko beta qui a rola la sur ndako la été n'est-ce pas au bon sani voilà Tshisekedi na répondre tokene malembe bishop tokene malembe et je te dis que à réussir en na prouver pourquoi na prouver yo la guerre ezaka guerre médiatique diplomatique et puis ezaka na guerre sur terrain. Voilà. Stratégie naïe sur terrain, nous sommes infiltrés. Infiltration. Puisque derrière Rwanda, ils ont une multinationale. La seule façon d'atteindre
oyo auti kosala eza ba sanction se kabarebe eza ba papa sanction batu boni bazo ba sanction eza ba sanction je me rappelle encore Moussa Zoya Zamba Zamba ba sanction makomi na destination batu bapesa ba sanction ba ko travailler na ye auti ko fete awa soki tuti génocide na bango wana mais butu moko ayaki te Kagame ya barango bozo mona te yaya tozala quand même mayele stala sima zonga moto te bino nde botala sima bozonga bato sokoza contre ya Faci sanction ya mboka nini bazotuna bino pe sala rebellion na yo bato wana nyonso tu wana balobaki bazalaka na ye soutenir yo sokoza na raison mais kofanda te na banyama wana ya barwandais baya kokomela biso bandeko la seule chose qui na signaling sokolingi otikela nga te na lingi otia na mutu na yo la plus importante eloko oyo biso tozoluka eza sécurité batika kobomela biso bato point barre bazwa ta 75% pa américain bobenga ngo ndenge bolingi eza mabe non tant que toza na sécurité boza na beton mais boyebi kosécuriser mboka te frontière ti lelo eza polele boza na beton mais bokokaka kosala eloko moko te mpo na mboka na bino mais boza kaka na beton apesi makanisi na ye à défendre Félix Tshisekedi c'est ça est-ce que bato balingi soko olingi Félix Tshisekedi aumela olingi Félix Tshisekedi azala nanu wana comment nanu rouge mpona Félix Tshisekedi soko ozokroire na Félix Tshisekedi comment rouge wapi rouge soko ozokroire eza pete barouge yango peza te oyo akosala malamu mpona baboyi kuti soko ozondima Félix Tshisekedi ye nde asukisi balobi bokoma rouge eza te Comment rouge kaka ye moko fidole autokita nde azotya yango comment vert mpo na nanga soki ozokroire nanga kende Kisasa Faci azokoka te olobi nanga koma Kisasa comment vert comment rouge mpo na Faci soki ozokroire Faci aumela mukwa tombolo Faci beton mwa mai azala nanu wana paske muto ye nde asukisi Kagame soki ozokroire nango comment vert pour la nanga vert pour la match est nul match est ok de bien bata Faci ba uti wapi match est ok de bien match comme il est nul match est ok de bien oui nanga zo gagné 56% 50% rouge tia rouge pour la Faci sozo kwa na Faci beton mukwa tombolo aumela nanu na pouvoir azala nanu wana comment rouge bango mona Faci ya kotala Faci tala bana na yo match nil ko rouge vert pour la nanga koma Kisasa vert pour la nanga koma Kisasa vert mais tokomi nanga zo gagné nanga kiti ya 51 49 ya Faci 49 51 match ezaranu bozomona nanga bolamuka nanga lamuka nanga bata nanga bolamuka na vert pour la nanga rouge pour la Faci vert pour la nanga rouge voilà ngamai batu bana ngamai voilà ngamai oh match est ok bien merci beaucoup merci bon mettez-la nanga maboko mettez-la Faci maboko c'est ça c'est la démocratie mais peuple congolais bazobika nini il faut peuple congolais président Faci président nanga bokanisa pour la peuple congolais bopesa avantage na peuple congolais bazo souffrir peuple congolais baza na pasi peuple congolais bazo nyokwama botikala kotika peuple na pasi bino bose non peuple va vivre malamu et l'autre osengaka yango wana côté ya nanga bodimine bataxe na Nord Kivu Sud Kivu gouverneur ya Bukavu bataxe dimine bataxe merci na gouverneur ya Nord Kivu na Masisi balongoli bataxe Masisi merci balongoli bataxe merci gouverneur ya Nord Kivu na boseni kombo na ye fona kuma kombo na ye merci beaucoup mais bolongola bataxe peuple a souffrir nyonso peuple à Nord Kivu Sud Kivu va souffrir trop na ba bolongo ba souffrir mingi na bataxe te na Kisasa bobongisa pour la population voilà
Bonjour Yann. Yann, bonjour. Ouais, bonjour Bishop. Bonjour Bishop. Voilà, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Botia, s'il vous plaît, vous je signe, mais Botia. Voilà. Yann, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus à Radio du Peuple. Ouais, merci beaucoup Bishop. Merci beaucoup. Toujours à penser là, Bishop, et là on a arrivé à pas congolais. Congolais à l'information à la sourcité. Dans un monde ba Congolais baza se réjouir aux Américains bakoya bako guerre aussi dans la mboka. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jeudi Amérique Washington va tout signer déjà accord na Ukraine. Oui, parce que signer la bango basi ba minérer la bango. Sur RDC faut ko bosana ngo. Donc bato bazo compter na Eric Prince mercenaire master Donald Trump. Bazo compter na yo. Donc comment me cause honorable, voilà quand même micro. Voilà. Merci. Voilà, continuez. Donc, bato bazo compter na Eric Prince et Donald Trump ceux qui ba américain ba koya guerre ko sila boy. On les a bandota baba. Les seules façons de dégager escarmouche, escarmouche, na pouvoir, ils ont la population, il faut de Malibanda. Mais malheureusement, le peuple quinois ne jamais Kobima parce qu'il va peur. Le peuple quinois, le peuple quinois, il a vu que le Kaliwa. Il y a Maya Soma beaucoup, il y a Maman Soma quoi, allié, nous sommes à plateau. C'est ça où Bakino Bazozela. Bazozela qui est. Ceux qui ont failli, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Tout ça, vous avez le mot d'ordre, on n'a pas besoin. Ibrahim Traoré, américain, anglais, population et boti courage, babi libanda, babi. Ceux qui bossent bien à les titres nés à Souki, on sentir les choses. Et là, on est dans la Kinois, on va dans la carte Kinshasa. C'est la révolution ou c'est toujours zéla. Il faut mon gars qui non, tikaka nangaya, tout c'est nangaya, parce que voilà, c'est les seuls moyens où escarmouche à Kokende. Déjà il y a escarmouche va passer déjà. Dans 2 mois, d'ici 2 mois, je pense que FC M23 va aux à Kinshasa. Peu importe. Négociation avec les Américains, FC M23, Bakotika jamais que ça la marche en arrière. Parce que il a dit qu'on combattait Kinshasa. Alors, Bato Bazon dit matin que Nanga on combat Kinshasa. En tout cas, il faut Bolamuka. Bolamuka. Il faut Bolamuka. Mais c'est triste, dit Bishop, déjà triste, c'est trop pour la Bishop congolais. Voilà. Jour ni Congolais qui nous ont envoyé les points de la révolution. Et là, on est dans la bisso. Ceux qui même bateau, il y a bateau IDPS. Bazala qui même pas na besoin que Nangaïa, Nande baso na Rwandais. Fallait battre les mains. Bazo mando, bazo bata banzete, ata bama konga, bagene robunda. Mais malheureusement, motomoko pété à sobota courage wana, bakomi ko zera sikoyo. Fayou là qui négocier et par la suite qu'est-ce qui va se passer? Européen ça Fayou le pouvoir et par la suite la transition. Ce sont les questions maintenant qu'on doit se poser. Pourquoi ne pas balayer même Naba Fayou le bango tout dehors pour l'unité? Pour l'unité population to même ma canisula qui a chassé escarmouche na mboka na katamboka. Qu'est-ce que nous attendons? Toujours c'est la nime. Tout ça là, tangu et koyinda nde ale bokomi ko kima na poto maso ana kazadi ngiko dinda bishop maso ko zinda me libongo etikala. Alors bishop de photo garder libongo wana parce que ça libongo na biso on doit sauver la RDC quoi qu'il arrive. Ba kino ko bota courage ko ça la soulèvement populaire et puis par la suite on verra ce qui va se passer parce que Batoubali avec 130 millions d'habitants Batoubali au Tchata président et moi aussi tu es Mobali Batoubali. Donc je pense qu'il est temps que Bissou Bakionato comprenne que non
Tout ça, quand on a alternative, la sûrement populaire, il n'y a rien d'autre. Voilà, merci beaucoup Yann. Merci beaucoup Yann. Voilà. Merci beaucoup. YouTube est bloqué, mais maintenant je crois que c'est bon. Maintenant c'est bon. Merci beaucoup YouTube. YouTube. Abonne-toi. Chaîne abonne-toi. Abonne-toi pour ça la biso bien. On peut nous soutenir Bishop. Étoile les awana, qui est la commentaire à gauche, joie étoile, et abonnement soutenir Bishop, et ça va bien. Et puis, tu identifié yo, pour qu'on t'en ait au lingi, mon dit Billy, à côté, parce que Billy, tu es bien déjà, à une étoile, tu es bien déjà, tout ça, la connaissance. Et ça, soit le mot mataka plus, on mataka rapide, on les a dans ma loba, on loba, on mataka rapide, sans que tout là, joie abonnement, bah, mon côté, joyeux, rapide. Et pour, bah, on finit la mingi. Ou t'as maté, tu as fini, t'as la moto à Bishop. Talambunzo Bishop rwandais. Ah, et l'ongo peut-être vraiment à Tabino moi, Bogara à Tabino au fin à Bogara Matayo Mogovuma. Talara. Donc, merci beaucoup, on est ensemble. Billy, Kalonji, moi, Maï, Beto. Nikolanga Bishop, c'est un fort. Oui, c'est un mbala moi, Bishop. Moi, bandoko na biso bakongomani Bishop aza oya biso tolingaka mingi sauf que Bishop bakangai na kindoki et pas batuti rwandais donc ma prière ma prière makasi ndeko na biso ozala libéré donc Bishop nayoka oyo kala ya sous-vêtement populaire ezali soulèvement populaire ah Billy soulèvement populaire la kati aura sous-vêtement populaire excusez-moi oui mais c'est possible avec Kabila Fayulu c'est ça là soulèvement populaire c'est possible ndeko Bishop oyebi nini eza na peuple moko te Afrique oaza plus mature que peuple congolais omoni peuple congolais soki alingi eloko te alingi mutu te amanifestaka pourquoi congolais ayebi politique la preuve ane ke oyoka biso awa ebele awa tondongwanaka na masolo ya politique na ma pays mususu baoganga o soki nani ce sont juste des leaders bandits oyo bazwaka le devant la nzela minduki mais soki balobi lelo oyo baidentifier peuple aza mature oyo ayebi politique na Afrique surtout l'Afrique centrale moto aleki peuple congolais aza te la preuve ane que na bamboka misusu oyo omona président dictateur baza ebele Rwanda Brazzaville est-ce que baboujaka est-ce que na mboka na bango babetaka masolo politique te parce que kuna bana peuple baza immature politiquement Tshisekedi bomata bokita akozalaka ne dictateur te bomata bokita Tshisekedi arosala soki 3e mandat te to 4e mandat te soki non c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que peuple congolais aza mature congolais ayebi que apesaki confiance dans mon mboka Tshisekedi azana wana mandat na esilite. Vous comprenez? Il y a d'autres personnes qui pensent que oh non révolution yaka soki peuple amoni que o aza na pouvoir eza esika na été mais Billy le monde baza mécontent oyebi que peuple pena bazala bazo se plater surtout la cité sortie à Nicolas Kazadi auto landango donc groupe bato moko bayibaka mbongo banda la chef de l'état babimisi mbongo bilo ati izala congolais kozala tchadité mais zala congolais yo Nicolas Kazadi azoloba wana yo atanke congolais ndeko Bishop il faut yeba que tout dissociaka des individus au bazala ba intention na ba guerre ya ba positionnement la carte à pouvoir na masolo politique et là Nicolas Kazadi c'est un proche de Tshisekedi mais qui se sont aujourd'hui menacés par rapport à ces actes. Oh mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui. Ndeko Bishop, il faut dire qu'à l'époque de Kabila, Moutouto a na liberté au sein n'importe quoi.
bazaki contrôlé te oyo ezosala na régime ya Tshisekedi lelo oyo parce que peuple asafungoli miso asa comprendre il y a personne soki na kabila tondimaki yango tolekisai makambo mosusu parce que boyebisaka biso aza rwandais pratiquement impossible soit diza bino nde bana mboka kolakasaki wana baza libanda yango nomoni bongo aza na kati apeka libanda. Mais à l'époque de 18 ans, il y avait personne qui contrôlait. Mais problème à bino bozo yiba, bozo contrôler, bozo yiba, mais bozo kangamutute, bozo. Mais Bishop, il y a des commissions. Baza et Bello, baza la carte prison de commission. Par exemple, Nico, bino bokanga, parce que là c'est pour préparer yo kabako ba se prépare te batuno pe su IDPS na chimini bozwinga na balabala na se prépare pour la question parce qu'il y a des suivis, il y a maramba procédure et autres. Et maintenant de Bishop tellement à libre actu dans un train on a lobelo moko oyo bato belé baza ko ignorer. Oyebi likambo yo ba opposant fatigué affaibli baza ko lukelo kwa dialogue. Bon continuer kana maloba mabe. Bishop boye ba que baza ko lukande Tshisekedi aumela na pouvoir wana. Pourquoi? Dialogue nenge sawana dialogue et anilaka nanu. Mutu soka za en plein mandat na ye. Omoni dialogue ba luka. Ko vanda na meso Martin Fayulu ba luka. Ba luka nde ask que Tshisekedi. Bon ne ba lobela Fayulu opposant fatigué. Bon pensaye bo libre au pensaye. Et des deux, au moins après les dialogues, il y aura un gouvernement, n'est-ce pas? Bon, que continue à bangonner sur tout le gouvernement, il n'y aura plus une opposition qui pourra faire face à Tshisekedi. Ah ça, oui, ça y est. Pourquoi? Parce que vous êtes contre ou bien? Je suis contre les dialogues, moi. Voilà. Sincèrement, je suis contre. Pourquoi? Parce que dialogue wana est comme ça, parce que biso ba jeune tozong ali sous na tima. Ba tata wana ba diabétique et ba tata ba moribo ba kufa kalaje, ba ozongela sous na ba. Donc Félix azaka na diabète mais ba mona rango te. Lelo baza ko occupé. Félix il fait un moribo mais ba yebaka te. Non, Bishop, depuis kala na ebisa awa. Qui sait que soka salika ka dialogue na nanga. OK ba longo masumu nyonso tout ya nanga. Moi je vais combattre Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Sun City est élaboré comme un camougnon sur tout. Balobara que dans le Congo, il n'y aura plus de rébellion. Il n'y aura plus jamais de morts. Alors, c'était quoi l'utilité à Sun City? Mais non, qui sait qu'il dit en plein mandat. Sur la Sissi Bamanda, il y aura un autre président. Dialogue pour laver qui? Pour sauver qui? Nekolabiso Martin Fayulu Bazako utilisé hier. Il est utilisé par le Kabila et les Langa. Ndeko Bishop. L'unique mais nanga zoluka dialogue te. S'il vous plaît. Nazobwaka mbela nanga na corner nanga. Nazobwaka mbela na corner nanga. Omoni biso to sali par na biso. Biso to sali par na biso. To buni po lelo komba na yo ekende boyi. Komba na yo lelo ezwanzela. Bakongolais na Boma, Bakongolais na Kasai, Bakongolais na Équateur, na Kisasa, bazozela corner na ngaya. Mais corner nanga soko koko vanda kiti moko na Félix Tshisekedi. Etali ngaite. Etali bisote. Nga na kotika la nangiste. Ngai na kotika la nangiste. Nangiste c'est-à-dire quoi? Na kotele mela mutu nyonso oyo ko bloquer via Bakongolais. Ako bloqué la rotika ngala tikali nangiste. Donc c'est-à-dire nangiste na kotele la même nanga. Vous comprenez? Je suis nangiste na kotele melata nanga. Mon leader na kotele melaye. Na kotele la mutu nyonso oya kokende a bloqué via population. Atia population bo vandi bo vanda bo sala 1+4 na Félix Tshisekedi. Corner nanga so bosali 1+4, 1+7, 1+10 na Félix Tshisekedi soutien za sous-souté. Allez, nga tant que nangiste na kotelemela nanga na kotelemela Félix Tshisekedi. Voilà. Nous voilà tout ça clair. Relation mon côté na Félix Tshisekedi. Relation mon côté na Félix Tshisekedi. Parce que mutu mon côté a réussi qu'on vende sa Félix Tshisekedi, a gagné Félix Tshisekedi na bic na papier.
mutu moko te akolonga Félix Tshisekedi na biki na papier boyoki ngai na bandeli mutu moko te akolonga Félix Tshisekedi na biki na papier tokolonga kaka Félix Tshisekedi na minduki tokolonga kaka Félix Tshisekedi na minduki. Je crois que vous comprenez. Donc, il faut tout gagner. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, tiens, j'aime ton solo là, Marama Congo, parce que tu connais du matin. Mboka Zokufa. Mboka Zokufa. Félix Tshisekedi, beaucoup réussi qu'on quoi essayer déjà. Félix Tshisekedi, ça Koufi déjà. Félix Tshisekedi, ça Sili déjà. Mais si que vous avez Martin Fayulu. Naba Denis Sanga, Bamususu, Bakola Moussa, Bakabila, Bakola Moussa Félix Tshisekedi, Bakola Moussa Félix Tshisekedi, Nabako, na gouvernement Union nationale ou Baoumba Salawana. Bavanda Basolo, Likamoko Solola Félix Tshisekedi, Ezate. Likamoko Solola Félix Tshisekedi, Ezate. Voilà. Ma Ezate. Félix Tshisekedi, il faut que nous, il faut que nous. Félix Tshisekedi, il faut akende nano. Le reste, toko tal après. Toko vanda na Kabila, toko vanda na Fayulu, toko vanda na Moutounioso. Mais sans Félix Tshisekedi. Sans Félix Tshisekedi. Voilà. 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 To channel masolo, to channel batu, batu baloba. Ndeko, lobela biso bien. Lobela so yo matia, lobela biso bien. Lobela biso bien. Voilà, on kangi juste un microphone. Quand juste un microphone sur la matière, comme ça, le biso bien. Voilà. Maurice est là. Je vais mettre juste. Bishop. Voilà. Zéla, s'il vous plaît. Zéla. Célestin, Zéla. C'est célestial, Zéla. Quand juste un microphone, Zéla, ah, ouais, ça ordre. Quand Maurice, tu as le Maurice, Nicolas Bisso, Morissette, bonjour. Derrière moi aussi. Je suis jamais sortie de la cité. Morissette, vous êtes là? C'est votre majesté, le capitaine. Morissette? Voilà, Morissette à la Pongi. Voilà, toqué dans Célestial. Bonjour. Bonjour, Bishop. Ça fait déjà 4 mois na landa kamakamulu. Ozo lembate papa na mi tunali tout oza na mutu wana eza nanga mutabeto okoya na mutu ozo bosa na makambo. Bino déjà bo perdre botika fachi kimia yo mo lobi ake boko gagner te na victoire na 21e siècle 2025 maminduki eza isute e koma kaka big. Soki nanga tanga te loba na ye azonga l'école ake no tanga bien. Ngana omona on dirait nanga abeto e botu na mbunju omoni place wana oza na wana do e yoka taliba aka na mafinga mawe taliba mataka jamais normal ka na mafinga ngala ki na bwa mutu te ndeko mati donc to ngala résultat mutu te parce que naza prêt na ba question nyonso nanga tanga très bien koleka même Félix yo lobi ngala je confirme mutu te kolonga Félix Tshisekedi na biki na papier comprendre Moutoute. Donc, l'élo, pour la Félix Tshisekedi Longwa, il faut Minduki. Il y a un soutien à la Pandanga. Tu comprends? L'élo. Mais ça n'a déjà bela banangiste lelo ba tourner page ba comme na bango et son excellence Félix Tshisekedi et ça n'a tiana mulongo ko fa sala ba américain c'est d'abord Eric Prince déjà loko ba américain bazate mamatika loko awa lukuté za la raté mama j'ai direction nazo mona ba batuno ebele na mona na ba panel awa ba okota na ba panel na biso ba oloba ba changer ba changer yo zawana to kota raté soko koti obabwaki yoka basele mama Cynthia mama akanga famille na yo mama na ngai yoka ngai mutoko kanga azate mais otozo bunde déjà mabele mboka yo la ni Nicolas Kazadi maman voilà au moins soko yoki ka Nicolas Kazadi yo nde ozana falo soutenir ngai ndenge ozawana yokanga no mama yokanga yi mama papa no ana ko sote nanga baby so mutu nanga yokanga voilà c'est très difficile moni bataille de pes soka liembo mingi mutu e comprendre sauter tout à fait
Soboyoki mutuki Nicolas Kazadi. Jamais un Congolais oyo ya solo oyo ya solo. Soki Nicolas Kazadi jamais ko soutenir Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi a clair. Alobi ye bango bazala soki mbongo ye ba yiba bakende. Siko yo mama oyo mama nani? Est-ce que azala mobali? Mama oyo est-ce que azala mobali? Azala mobali ne azali. Ngai mwasi na nga soko za boye. En tout cas non. Est-ce que maman ou azala mwasi, azala mobile, azala bana? Soko pendo zala, jamais qu'on soutenir parce que notre malheur le maman langaye, notre malheur, notre malédiction, et ça Félix Tshisekedi, et ça monana. Et puis naïté. Muto lobi ngo ezaye moko nani? Nicolas Kazadi. Toko kekutu musikate. Tu interpréter kaka maloba Nicolas Kazadi. Tu interpréter maloba Nicolas Kazadi alobi nini? Boko remarquer que passe na biso. Ndeko na ngai, c'est le ton congolais, il faut to lamuka. Nicolas Kazadi est proche ya chef. Nicolas Kazadi a main droit ya Félix Tshisekedi. Soka lobi ndeko na c'est vrai. Voilà, ndeko na ngai tia, bonjour. Tia, vous êtes là? Bonjour, soyez les bienvenus dans la radio du peuple. Vous êtes libre. Ici, vous êtes libre, sauf ma fille, mais vous êtes libre pour le moment quand c'est toujours caillé. Donc, vraiment, nalandi oyo nyonso olobi na mama oyo toloba awa sikoyo. Donc, omoni makambo Congo, mboka na biso Congo, eza peuple congolais faut azwa une conscience na azongisa na place. Le Congolais faut avoir sa conscience na place. Pour la contradiction, naba maloba mususu oyo batu babimisaka naba contradiction nango yaka après donc tozo baluka ka place moko. Voilà. Et loko tozana ngo posa na Congo, tozana posa Congo to avancer. Tozana posa Congo to avancer. Toko sietaka te tozonga ka na place moko kaka to sietaka. Voilà. Donc loko na osenga awa na radio du peuple awa. Peuple congolais, oyo nyonso zolanda peut-être parole oyo peuple congolais faut azwa nano conscience. Peuple congolais azwa conscience à la place. Voilà. Beaucoup peuple congolais comme fanatique ya mututa, o fanatique ya nanga, o fanatique ya président oyo azana place, o fanatique ya politicien moko boye jamais. Mais pourquoi tout comme ba fanatique ya ba politicien wana? Au moins mutu alati veste normal azoleka pe na ba réseaux sociaux boye azozwa pe azana fanatique ya mutu. Ce n'est pas bien. Mais ma voilà, yo solution combat na yo ezandengeni. Solution na combat solution na yo bona mondeni. Solution na ngai fati ndenge akena position oyo eza na position oyo akena ngo eza akena bango na système à piège oyo nga na tiem na mona na selonga ndenge na moneli makambo oyo akena ngo na système à piège faut ko changer pour ça la référendum na mboka wana omoni constitution na biso ya mboka wana ndenge eza wana soki tozokende nango kaka boye tobando okoya kana ba makambo oyo tozokuta na oyo eza na ba branche mosusu eza na mais est-ce que papa est-ce qu'ils ont première constitution Nicolas Kazadi on l'a dit est-ce que la constitution eza wana mais gouvernement wana ou eza na place wana mais eza gouvernement ba miyibi. Oui mais est-ce que problème ni la constitution est-ce que problème eza wapi ya constitution wana c'est loyo problème ni eza bazoyiba ils ont un article mususu ils ont na constitution ils ont protégé ba miyibi wana batu bazosimba ba minduki batu nyonso tu bazoyiba ba mbongo ba ministre ba leka bakokanga bango te. Okomona mutu ayibaki mbongo na gouvernement bakangaki abimi prison zongi susu na gouvernement na mboka nini ekosalama babiloko ya marke wana. Pour yo problème tozala ngo lelo eza première constitution eza ni Félix Tshisekedi ni bato ba gouverner fait première Félix problème tozala ngo na miniti oyo gouvernement ya Félix eza gouvernement ba miyibi ngana zala mutu ngana kokotela wana te ba mutu baza bafa kwa soki tolobi totanga bato oyo bazosala peut-être ndambu bakozala na motema malamu ba vers Congo mais
si 100%, 95% nous surtout baza ba miibi, baosalela ba poche na bango. Makambo ezoleka désordre eza na Congo. Na minute oyo po tozwa solution na Congo, tozela nano 3e mandat, todi 3 ans ya type oyo leki to voter président mususu, baya ba changer constitution, ba changer te mais ba changer ba article mususu na kati ya constitution, na ba revoir ba article. Tozwa nano na ordre na mboka na biso. Mais soki tokendekana ba désordre oyo ote nanga boye ona za pour nanga ote basimbela Félix Minduki o basala boye aga taliban ke direction mote OK de kata ako ke direction principale. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Tokena Bob Ndeko Bob Agbapa. Ndeko Bob, bonjour. Bob Agbapa. Bon, voilà. Bonjour de Kolanga, soyez les bienvenus à la radio du peuple. Toujours actualité, nous le même biso, tout ça, pourquoi aller. Merci beaucoup, Bishop. Bon, na koti, na début, na live, na za quitté. Na yera mbamo na seni maman du monde. Bon, na quand ils ont plus à propos, il y a Nicolas Kazali. Je sais pas ce qui déjà au Lubac déjà Nio Soto ils ont la synthèse bio. Non, tous la libre actualité. Donc il y a qu'à la libre actualité. Il y a qu'à la sujet là yo. Pour il y a tout tout sur la langue ensemble. Il y a qu'à nous sommes tous à la libre actualité. Voilà. Bon, il y a un besoin boy. Pouvoir en place. Bazolingisa biso, bazolingisa Congolais nanga na makasi. Pouvoir en place, Félix Nagoluba, azolingisa biso nanga na makasi. Congolais aza fanatique à nangati. Congolais aza qui na devoir à soutenir nangati. Mais comportement il y a pouvoir en place et ça que Congolais azo batté à se pencher si pour wapi pour se libérer. Voilà. Je m'explique. Comment expliquer Bishop? Donation, il y a Sénat plus il y a Assemblée nationale. En 2017-2018, recette nango ezalaka 5 milliards de dollars. Voilà. Mais tu continues en 2022, si tu commences en 2024, recette il y a Sénat dans l'Assemblée nationale et matiti na niveau il y a 47 milliards. Donc de 5 milliards à 47 milliards. Ce qui veut dire que 80% y a budget à Mboka. Les autres tournent beaucoup, il y a des sénateurs, députés, des ministres. Donc, population, peuple congolais, bazo se retrouve quand on a 20%. Ceux qui pèsent à 20%, le peuple se retrouve, on a habité. Ou 20% mais 80% y a recette à Mboka et qu'il y a beaucoup, il y a Sénat, na Parlement, na Assemblée nationale. Est-ce que Mboka ya boué, Kabila Tikaki, Assemblée nationale Sénat, na 5 milliards de dollars. Félix a eu même pas 18 ans à Kabila, mais 7 ans à Pamba. Recette ya Mboka et au Kenya, 47 milliards chaque fin du mois. Bon, a payé 47 milliards chaque fin du mois. Est-ce que tu soutenir Kaka Félix pour avoir candidat le baramon na Mboka? Tobo ya Kabila candidat IDP sur Barabiso qui a Rwandais. Tobo ya Kaka Nanga pose Bazo Bakaza rebelle. Tout a un avantage, il y a peuple, il y a Congolais. Sauf que ça a défendre Félix, à matin panel, moi tu commune à niveau il y a 57 milliards. Voilà. Il y a des donations à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Ils ont qui sont matin si mananga. Pardon, une ministre va répondre Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nekolangai. S'il vous plaît, Tchaba j'aime partager tout sur la maille à Congo. Nekolangai, Congo c'est notre pays. Tokotala, Mboka et Tcholate. Yebisangai, likambo moko on a soutenir Félix Tshisekedi. Yebisangai. Et là qu'on dit biso toko pesa la Félix Tshisekedi ma casse là on dit. Et là qu'on dit toko vanda na kiti moko na Félix Tshisekedi to solo na ito négocier na non. Non. Et là qu'on négocie na Félix Tshisekedi. Exacté. Pourquoi? Ba négocier kana mutu alibo mate. Ba négocier na mutu oyo azali bo mate. Mutu alibo ma bakangaka ye bokene na hôpital. Félix Tshisekedi wana sikoyo bozoluka bakor boluka bosolo non. Makambo solo na Félix Tshisekedi ezate. Il faut que luka batu nyonso ko soutenir ko créer force moko
ya minduki mpona kobengisa Félix Tshisekedi ko-créer force moko ya minduki mpona kobenga na Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi akoyoka mutu te je suis désolé pour le bandeko Fayulu mais Fayulu azoluka nini bavanda basolola Fayulu azoluka bavanda basolola bango nyonso comme ça bayokana ndeni bakodirige mboka sikoyo so bovali kosolola nani akozala likolo ya moninga est-ce que bino bokozala na capacité ya kobotela Félix Tshisekedi cour constitutionnel bozala makasi kobotela Félix Tshisekedi seni bozala makasi kobotela Félix Tshisekedi assemblée nationale sénat bozala makasi noboa makasi te Fayulu wa makasi te ya kobotela Félix Tshisekedi biloko wana Félix Tshisekedi eloko akoyoka kaka eza minduki bazoloba on ne change jamais l'équipe qui gagne l'équipe qui gagne équipe oyo egane jusque là eza équipe akona nanga AFC na M23 bango nde basali tokóma na etape tokomi boye so tokomi banégociation c'est grâce ya kone nanga na M23 voilà alors pourquoi pas soutenir l'équipe wana voilà logique ya makambo eza ndenge wana logique ya makambo eza ndenge wana ndeko alobi bagane nini voilà tozalaki Félix Tshisekedi azali na poso kochanger constitution Félix Tshisekedi a changé de constitution. Nous, c'est après. Qui est celui-là qui peut me... Qui est celui-là qui peut me... Moi, les garants de la nation, blablabla. Alors, Kiango, Moutouté, ni Fayulu, ni Kabila, ni Katumbi, ni Sesanga. Moutouté. Mais sauf Moutou a Telemi a changé ma Cambodioso. C'est qu'on est na 1-23. Ma Cambodioso s'est changé. Tant que ville à Goma, Bazu Bukavu. Alors, pourquoi Kabila on soutenir qu'on est dans la tête? Attends, on a besoin qu'on y a la Goma. Mais il pas aux alliés. Fayulu, il pas aux alliés. Soutenir qu'on est dans la. C'est ça, yosa rebelle. C'est ça, yosa rebelle. Soutenir qu'on est dans la. Nani Soussou. Viens la mission Katumbi. Soutenir qu'on est dans la. Parce que c'est grâce à lui, grâce à Yende, Toza, Lelo, Félix Tshisekedi, Azuluka, mais ceux qui vont soutenir qu'on est dans la tête, vont soutenir 1-23 alors 1-23, à quoi qu'on soutient la binote? Bino, ceux qui vont vendre solo là, et talibino. Mais, attends, vont vendre na Félix Tshisekedi, mon cocu kolonga Félix Tshisekedi te. Ceux qui Kabila, soki Fayulu, soki Katumbi, soki Sesanga, bavandi na kiti, bapesi Kabila au ministère anini, bapesi Sesanga ministère anini, bapesi Fayulu, bapesi nani susu, via la biso Moïse Katumbi, bapesi ye, ndeko na ngai, bakoka kolonga Félix Tshisekedi te. Félix Tshisekedi bokolonga ye na papier na biki te. Félix Tshisekedi bokolonga ye kaka na minduki. Na minduki. Parce que yango nde tsaliye a changé bizaleli na ye lelo. Yango sali Félix Tshisekedi a changé bizaleli. Il faut to continuer la même logique wana. La même logique wana. To kene la même logique wana pona ko sala nini ko bengana na no Félix Tshisekedi. Ko bengana ye après to kotala après. Total après. Mais nga nako soutenir Fayulu te. Nako soutenir jamais Martin Fayulu. Nako soutenir yete. Parce que ye ndenge za akolinga vanda na ninyo lelo makamba ko vanda zate lelo makamba ko vanda zate lelo makamba za ko vanda zate lelo makamba za ko luka moyen ya ko benga na Félix Tshisekedi Martin Fayulu soko za capable ça un soulèvement populaire botika makamba ko signer non bosanga na Kabila bosangani Martin Fayulu bosangani Moïse Katumbi na Sesanga bosala déclaration bosala soulèvement populaire bobimisa peuple libanda peuple benga na Félix Tshisekedi wana na kobetela no maboko mais soki ezakaka bo vanda bo solola soki ezakaka bo vanda bo solola jamais voilà tchalanga ba j'aime bo tchalanga bo tchaba j'aime j'aime to panza masolo to kotikela bango tante il faut to loba vérité des alliés ndeko na ngai Félix Tshisekedi
batie peuple na pasi. Ndeko na ngai, bozo imagine bandako babuki na kitambo. Somo. Famille moko babenga samedi, on a l'alité samedi. Famille moko bazoki de compte final. Bazoki de compte final mbongo na bango. Papa ke na retraite. Mbongo na bango basombi lopangu wana na kitambo. Babandi ko tonga ndako esili. Ndako esili bakoti bavandi. Famille wana babenga bishop. Babuki ndaku. Toza su na ilo kote. Papa mbango crise na hôpital. Papa piqué crise dans l'hôpital. Papa koufi dimanche. Papa on a koufi dimanche. Vous imaginez? Papa on a bomi. Nana bomi papa on a. Et ça qu'on est dans. Félix a commencé à nous dire. Banana batikali ba ofele. Batikali la place à qu'on vende à sauter. Bakomi tenengani. Nana c'est qu'on est dans. Qu'on est dans. Non. Non. Voilà notre combat ngwana. Félix Tshisekedi a plus que Kagame. Félix Tshisekedi, aza sanguinaire. Félix Tshisekedi, aza Mubomi. Félix Tshisekedi, aza Boma par jour, plus de 10 000 personnes. Félix Tshisekedi, aza Boma par jour, plus de 1 million de Congolais. Plus de 1 million de Congolais, Félix Tshisekedi, aza Boma par jour, par jour. Mais combien de bateaux, ville à Bango, ça bloqué par jour au Congo? Et ça, les gens na Congo, ils ont l'avenir. Ils ont la lobby. Ils ont dans une semaine. Ils ont dans 3 jours. Mais la famille na Congo. Ils ont ni na pourquoi. Ni bakolia na pourquoi. Alors, le président de la pouvoir. Félix Tshisekedi a le pouvoir. Jamais, 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 jamais. Moutouni au son à Kosangana la Félix Tshisekedi n'a bandi combat na yo. Ceux qui ont sali alliance na Félix Tshisekedi n'a bandi combat na yo. N'a bandi combat na yo. Condition liboso, Félix Tshisekedi doit partir. Condition liboso. Félix Tshisekedi a kende. Après to tikali to bandi ko solo là. To bandi ko solo. Ba to bazo kufa, ba to bana problème. Voilà. Bonjour, Deko Jérémy. Bonjour, Jérémy, bonjour. bonjour. Mbote na bandeko. Mbote. Na pesi bino nyonso mbote bandeko bazolanda biso pe na se. Voilà. Soyez les bienvenus à Radio Bishop. Eloko moko. Merci beaucoup, Papa Bishop. Bon, na banana na ko rebondir na makambo. Oyo ndeko na biso Celestine Antor loba awa. Omoni batali de pers bazana problème moko. Ataki lomboye moko lelo soka ina TV alobi ke na ibaka mais bon bol baka ka ibaka te mais biti soki za ngoutsuma soki ze epidémie soki za kozala maladi po malo makambu oyo Nicolas Kasadia lobi il faut zala ka mutali boma comme président na bango po ya ko défendre sous ko continuer défendre parti wana po elo Nicolas Kasadia bombi alobi nyonso alobi ke nde basala rande nde bakabola mbongo avant que to banda musala alobi nyonso vérité mais ce que mutazo mata awa zo défendre kaka zo boye loko wana il dépend souvent bazana problème sérieux na kozonga na dossier o etali makambo opposition ya BIC Papa Bishop alors on comprendre sikoyo opposition déjà ya cordonanga opposition ya tout ba révolution ba réussir déjà déjà tic siko opposition sans armée sans minduki par exemple par exemple bakela la côté moro non il faut pas kabola o ya biki baké koto o minduki baké koto car nde yo lobby so tali bien ezana mutu na 4 leaders wana nani président Tshisekedi abundisa bango nyonso siko elo ezawana bango de bazasiko na capacité à kotelemesa peuple. Ils ont pression tous les deux côtés. Pression côté, pression basango côté à 5 côté, pression côté mususanini et opposition à BIC. Kalamingité, et le robengana, c'est que des mots la Kinshasa ils ont une population. Pour ceux qui bon, vous avez la télémissi population. Yé à Ozasuna place au Chamako. Rabi IDP civil la musique. Et pour ceux aussi déjà nani na makamla bango ya accord aux États-Unis échoué déjà. Kaki ba no sa bomba zene espoir makasi côté wana na idée la bomba ba ike ba américain ba royana ba minduki ba tindeli biso Rambo Chic Norris ba beti ba mfeton masasi ba kimi ba parala ngani ba continuer na pouvoir mais kaki la bango déjà échoué et le gozawana ba za suna mikolo belete
ngaku na CPND opposition ya big basangani na kwa bangwana po bangonde so bakola musa peuple pour ça ça liste mais bango ba luka dialogue ba vanda ba solo yo je crois lelo bato bako vanda suko so na Félix Sekedi basala bakor moko basala 1+4 1+7 1+10 yo je crois na ngoso na Félix Sekedi non papa Bishop ce bolandi ngana zongi sa mingi badu na discours tant gome koyaka maloba oyo corner nga lobaka na Goma alobaka ngo bien que bango ni ezali il faut bengana Chilombo na gouvernement nae mini transition et qu'il na 5 ans ba organiser bana mboka yeso ba fana esika moko yango moni ko opposition na ya big ba se préparer Nelson Bishop et ozala na dialogue mo voter ba to IDP gouvernement IDP c'est zanakati ba ozala te déjà baki ba ozala te so ba préparer dialogue pour na lelo te pour na fana na Chilombo ba préparer dialogue pour na nanga tango ba minduki masasi beta na Kinshasa te Chilombo ça déjà kimi na yake na déjà mais Fayulu azaki clair hier na TV5 mais la France 24 azaki clair à lobby bien avec pour ça neza ba congolais nyoso bavanda basangala na nanga na Félix Sekedi na batu nyoso bavanda basolola donc pona Fayulu soki bavandi basoli Félix Sekedi andima atika la président wana comme ça pesi bango ba rôle moko ba jouer pona ye pona Fayulu c'est bon déjà donc yo mondeni Papa Bishop bon on a Martin Fayulu il y a zo raisonner bongo mais là on a sur makambu oyo Chilombo sali sesanga ou asali Katumbi ou asali Kabila ezala mutu monta ronzi ba fana nemesa moko surtout nde ba yebi ke a respecter ni ba corps na ya baloba na été lobby to moni na ni président ya nini ya merci monsieur ya Nigeria ancien président Nigeria na comme Obasanjo zakip na Kabila na Afrique du Sud kuna atamboli aketi azape na Kinshasa eloko amo batunaki Chilombo andimaki yangwana ke yaza prêt ya kufanda kosolola mais sikoyo est-ce que M23 baza prêt ya kufanda na Chilombo mesa mo basola nae est-ce que Kabila baza prêt kufanda na mesa mo basola nae Papa Bishop ezala kwa mtosala nini oza poso bokanga soso obwa kele masango metango ukanga yemba moko ukati bibisi mbele ukati kingo onga na yebi pour chiter na silisa ezana mutu moko te aza prêt ya kofana na Chilombo mesa moko eloko nini nzelezaka moko na ye il faut abima atika Congo mobimba abandonner pouvoir merci beaucoup na sukiwana